Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino Pote na banyoso bazwili bakwa kolanda édition ya KNB News amukona lelo na zali toujours na sengo ya ko présenter bino édition ya KNB News amukona lelo pona yebi bozali ebele na monde entier oyo bozali kolanda magazine Kinshasa na biso tombeli bino bolandi malamu. Dixième session, il y a conférence à gouverneur des provinces et Salami Bongo, Mokola Lelo, na palais de la nation, na présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pas détail, tout un reportage Oyo. Et Salemaka, deux fois na année moko, et Zalaka, na convocation, il y a chef de l'État, Oyo, Azali Kokambamboka. Ne conférence ya ba gouverneur ya province nyon surtout ba kutanaka na tina ya masolo oyo etali ba province na bango oyo ba kakobetela mokonzi ya ekolo. Kasi 10e session ya conférence ya ba gouverneur ya province 2023 ezali kosalema awa na Kinshasa na palais de la nation na présence ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo ba gouverneur nyonso ba ekobeta masolo na tina ya dossier na bango. Kasi mo ya ouverture et salema kibongo et pai ya gouverneur de la ville de Kinshasa Jantini Ngobila Mbaka pe liboso ya bato ya lolenge na lolenge oyo bazalaki wana premier ministre ba président ya deux chambres ya parlement bazalaki wana na tina ya koyoka masolo oyo na yango esengeli koyeba ete ba gouverneur nyon surtout ba réitérer soutien na bango et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na ba élection oyo ezali ko salema bango bazali na souci ya ko accorder ye deuxième mandat na décembre 2023 tozali ko talela pe tozali ko jimele. Oui, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je suis honoré de présider ce jour, conformément aux dispositions prévues par l'article 200 de la Constitution, la 10e conférence des gouverneurs de province organisée pour cette session dans la ville-province de Kinshasa. Cette conférence m'offre à nouveau l'occasion d'évaluer avec les chefs des exécutifs provinciaux que vous êtes l'efficacité de nos stratégies pour assurer une coopération harmonieuse entre l'exécutif national et les provinces. En effet, la conférence des gouverneurs de province a pour mission constitutionnelle et légale d'émettre des avis et de formuler des suggestions sur la politique à mener, ainsi que sur la législation à édicter au niveau national. La conférence des gouverneurs contribue par ce moyen à la consolidation de l'unité nationale et à l'harmonie entre le gouvernement central et les provinces. Aussi, elle représente un avantage en ce qu'elle garantit un même niveau de compréhension à la fois sur les politiques publiques nationales de manière générale et en particulier sur les réalités propres à chacune de nos provinces. Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, distingués invités, bien que régulièrement convoqués au cours des 14 dernières années, il s'observe néanmoins des atermoiements dans le chef de ces conférences, autant dans leur fonctionnement que dans l'application de ces recommandations. C'est pour cette raison que le thème de cette 10e session est « État des lieux du fonctionnement de la conférence des gouverneurs de province » et il se révèle pertinent. Bakinois va réagir pour le discours, il y a chef de l'État,
Discours ya chef de l'État sur l'état de la nation. Ba Kinois ba réagir boye na micro ya KNB. En tout cas, pour la réaction en tant que président et en tant que population, ezali ebele à Koloba. Discours à chef de l'État to landiango de jeunesse à l'apocalypse. Bilan naé pendant 5 ans, ezali vraiment top modèle. Mais pour la Koloba, moi, ko épinglé baka ebele sur le plan économique, social, armée, santé, enseignement, etc. To retenena dans le domaine il y a enseignement. Le président Emoro a lobby que akutaki 16 000 et quelques enfants au bazaki kotanga. Mais les lots to commis au moins à 26 000 enfants au bakomi kotanga grâce à la gratuité. Donc ezali ba étape oyo, ezali classe oyo ekoya pour na Congo ya lobby. Ezali préparation ya jeunesse. Pambate jeunesse c'est la relève ya mboka pour na lobby. Alors président en tant que visionnaire ayebaki ke mboka na biso batikaki na jeunesse na zododo, batikaki jeunesse na ba Paris foot, batikaki jeunesse na kuluna. Mais aye alobi te il faut ngana zwa jeunesse wana na komisa bango bato. Le to moni même ba kuluna bake na Afrique du Sud bake zwa ba formation. Un kuluna en Afrique du Sud ce n'est pas n'importe qui. Alors pour le discours à chef de l'État toujours surtout dans le domaine de la santé. Les lots maternité et ça gratuit. Les lots la santé ba médecin bazu ba condition ya malamu. Lelo surtout que na justice ba nouveau magistrat. Mais bien que place wana en tant que membre IDPS en tant que population tous ça ko déplorer pour la justice congolaise. Mais espoir na biso ça na nouvelle jeunesse au baye de sorte que ba ça la quelque chose pour la justice congolaise. Pamba te justice congolaise tout le monde ba méfait nango ezali ebele. Tous ça ko déplorer na yango. Mais na nyonso wana par rapport à bilan chef de l'État, par rapport à la vision naé, azali nzambe ke pour ça la nyonso, mais na oyasi ya sali, en tout cas c'est la résurrection du Congo. Fati c'est na roki ko bengaye banda Congo e banda. Ti lelo na nutozu mutu oyo alingi Congo lokola Fati parmi les 5 présidents. La qualité naé okoki ko distinguer yango na n'importe qui te. Asali 5 ans, na so total moins 2 ans moko boyo ezaki ya nungu na bande ko na biso ya FCC. Mais pendant 3 ans ça lui topé to tcheka à 5 ans. Bila ezali vraiment top. Ngai na botama na hôpital la mama yem. Mais lelo bazo benga mama yem flat hotel. Lelo bazo benga mama yem sous hôpital te comme flat hotel. Donc mutu akokende kuna robota gratuit. Papa atakutu soki ozangi miso ya komona to ozangi matoyi ya koloyoka. Soko tali route tuzolana côté ya mitendi ezalaki boye bazalaka na nzela te mabele ba moto kutu ekokanga koleka te mais lelo dans 4 jours à Fatia utiko inaugurer yango soko te na ba province na biso eza na biloko ya koloba te soko tali ba projet na ya sai na mboki lisusu arambongo soda zaki kaka manja mais lelo tozomona ba soda na teni na fierté yo mona so ba soda batambola po basenga batumbongo yo mona ressources ba soda maboko e katana na nzela nyoso na nini grâce ya Fati azongisi biso na bosomi na biso na fierté na biso pe lelo même le pas côté sport Fati azana top tout tayi ko mona ja francophonie lelo pe na tozana elika ke le pas na biso a ko gagner attaque congolais de père et de mère. Vraiment je suis content du discours du chef de l'État parce que mokonzi mboka alakisi volonté et alakisi position alakisi ba congolais nyonso ke non aoki ko trahir mboka te parce que na ba bien fait ya chef de l'État oyo ya sali alakisaki yango au vu de tout le monde et question nga na sepelaki na mokonzi mboka ndenge alobaki atake mwana ya ndako que to continuer to banda to donc to bandela zéro ou bien to continuer na oyo to sali pour vous dire que on a koyebisa bato ebele que non mokonzi mboka aye ko changer classe politique congolaise. Moi je pense que na kati ya mboka na biso ya République démocratique du Congo bato ebele babandaki komonela biso donc bazoya bakoboma ba congolais ndenge balingi babimi. Je pense que bon, quand même un pays voisin à biso à Brazzaville azwa pe milangi ba beta ba congolais ba viola ba maman na biso ainsi de suite.
mais olo ya règne ya Tshisekedi aucun pays africain oyo azali kosakana na biso. Preuve en est que bomoni Rwanda lelo aza agenoué. Take Tshisekedi lela Rwanda aza déjà agenoué. Pourquoi? Parce qu'azali congolais akoki ko trahir Congo te. Donc azali mwana ya mboka pe alakisi Tshisekedi asali makambo ebele gratuité ya enseignement. Désormais, Augustin Matata Mponyo azali libre ya kosala campagne na ye. Wana ezali décision Cour constitutionnelle et bina kozwa pour na procès ya Bukanga Alonso bango bapusi yango kino le 18 mars 2024. Ba détail tolanda na reportage oyo. Procès Bukanga Alonso oyo Cour constitutionnelle alandelaka sénateur Augustin Matata Mponyo na tina ya détournement ya ba bien ya l'État oyo ezalaki destiné to pe fond oyo ezalaki na parc agro-industriel ya Bukanga Alonso. Kasi esengeli koyeba ete Augustin Matata Mponyo azali bongo candidat président na ba élection oyo ezali kosalema awa na décembre 2023. Kasi mokolo elendi 13 novembre 2023 Cour constitutionnelle avandaki elongo na ba avocat ya Augustin Matata Mponyo esika nini babeteki masolo pe ba sololaki na ba raison oyo ba avocat ya Augustin Matata Mponyo ba pesaki na tina ya dossier na ye ndenge nini azali ko bela oyo ezali kosenga akende kozwa ba soin libanda. Ne Cour constitutionnelle ayebaki na ko prolonger prochaine audience ezali bongo le 18 mars 2024. Augustin Matata Mponyo azali libre ya kosala campagne na ye na ndenge oyo esengeli. Beltesco azali ko continuer ko servir population ya République démocratique du Congo na ba produit na ye ya kitoko. Papa mama lelanga oyo ndenge malili ezali makasi lokola ye azalaka na souci ya population. Beltesco aye libino kwa ker oyo Africa Joyce ezali pon na santé na bino na mabota esika nyonso tu bozali esengeli kosomba kwa ker oyo Africa Joyce et surtout na malili oyo esengeli komelisa bana na biso nyonso tu kwa ker oyo Africa Joyce ezali po pesa mikuwa makasi pe santé ya bana ezala kitoko babela bela te onelanga malili ebelisaka kaka malili pesaka fièvre kasi ezala kande bilesa lesa oyo bolesaka bana na bino botala kwa ker oyo Africa Joyce. Beltesco apesi bino poye azalaka na souci ya population na ye bazala na santé malamu. Maman, papa responsable, étudiant, yom to mesana ko mela potopoto na tango elanga, yom to mesana ko teka potopoto na bawenze na bakwe na tango elanga, potopoto ko teka yango yo poto na vitamine belé, Africa Chose flocon d'avoine. Africa Chose flocon d'avoine ezali céréales. Ningi maman abenga yango communément quaker, mais yango céréales oyo ezali na bokeseni na ba céréales mususu na ba potopoto mususu. Teka potopoto oyo yo maman responsable, yo moteki yo mosombi yo chayer, en tout cas aux ala décider. Biso Beltesco doit pas ina bino, kotai sabino ke basaka mbongo pona ko gagner. Pona ko lamba potopoto kitoko et sengno sala ka potopoto o babengi Africa Chose ya Beltesco ezali original, ezali bio na bio. Otuninga okozwa yango wapi papa mama yaya tala kaka na kwena bino okomona bazali koteka kwa ker Africa Joyce oyo esengeli okanga soki osombi yango mpona koyeba yango malamu esengeli otala malamu logo oyo ya Beltesco soki ezali na yango te seke wana ezali Africa Joyce te kwa ker oyo esengeli komela ezali Africa Joyce ya Beltesco. Yebela déjà pour la santé malili eleki makasi mwana mama kimambangu sombaka déjà pour na libota na yo palia kitoko. Ba parents ebele na Kinshasa ba réagir pour na ba école oyo et tala makadam est-ce que ba élève bazali na sécurité toté bazala ki bongo na micro ya Christian Malonga. Normalité ya construction ya ba infrastructure scolaire ezalaka na bato oyo balandelaka yango
Mais na République démocratique du Congo, Motwalali Alamuki asali rébellion ndenge za kosalama na église, ake ko créer ya église, mosusu pe ake ko créer ya ye école. Okomona école yango etala nango kaka boulevard, etala nango kaka goudron na makadam. Moyen bana bazala na sécurité ezate. Botala lolenge bana batondi liboso ya prince. Petala lolenge mituka ezali kokende kozonga na bamoto eza penza malamu te po na sécurité ya bana. Bolanda réaction ya bat oyo bazalaki wana. Bon, réponse nanga na kopesa eza malamu te, mais il faut toyeba pona nini situation wana tokomi na niveau wana. En réalité, gouvernement alingaki atonga ba école na ba norme nyonso ndenge ezalaka. Mais on s'est retrouvé pendant un certain temps, gouvernement avait lâché, gouvernement azalaki na ba école te. Alors moto nyonso était à mesure et capable ya kotia école na ye sans toutes les normes ya école. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons constaté quand même que le gouvernement actuel, avec le programme, il y a 145 territoires, bazotonga mena ba école avec toutes les normes. Kolongola ba école et kozala na ba prince te, ba école eza quand même na terrain, monene au place, même temps il y a sorti, bana babimi classe, baza na terrain d'abord il y a détente et puis babandi kokende malembe nandako. Donc nazo féliciter makasi programme wana ya 145 territoires parce que ce sont des écoles avec toutes les normes et j'encourage le gouvernement à continuer parce que tango kotonga ba école wana j'espère que ba privé na ba école na bango ya pembeni ya balabala et kokangama. Parce que chaque fois, c'est comme 12 heures. L'État a-t-il laissé aller tout comme une école? N'est-ce que vous savez que votre école permet la prince? Dans l'école, on a moyen de sécuriser ceux qui ont une école. Mais l'État est compétent pour sécuriser une école. Tout le monde a un accident. Et il faut que l'État à ce temps, on contrôle l'école, l'école va fabriquer belé. Là, on dit que tant enseignement, c'est un sécurité, banango. Banana 12e de Ronangaïba, dans chaque jour, l'État est compétent pour sécuriser bangoté. Non, mais chauffeur, on va dire ça, tu aurais la matin chaque jour. Mais l'école, comme l'église, chaque fait dans l'école. L'État a 50%, par rapport à 50%. Celui qui est battu, tu aurais chaque jour. Chaque 12 heures, il y a un peu pour l'État, pour l'État, l'État n'a pas à sa charge de sécuriser la classe. Depuis c'est un peu tout. C'est comme 12 heures, chauffeur est un peu malin, mais pour pas la bimine la classe. À sa capacité, c'est un peu qui est la banane. Mais le bureau de la commande de l'ennemi tout cas, qui est sécurisé par la soirée à la roulage, il va pas la tête, mais il va passer un numéro à Lucas. On va que l'État n'a pas. On va pas les filles. Bino bakolo école boye bakaete eza na ba âge moko bana mitu na bango ezalaka toujours agité azalaka na somo likambote a des fois bino boza distrait mutuka na mbango yepe mbangu bokozwa makama ebele esengeli bakonzi ya l'État pe bino moko bakolo école boye bako sécuriser bana. Numéro 707 na Lukunga, 303 na commune ya Ngaliema, Jimmy Mukenchimanga. Pembeni ya population na ye na commune ya Ngaliema, esika nini a participé na kilte oyo na église Ebenezer ou ikamba makepa ya pasteur Caleb. Trois temps forts et caractères qui événement monene oyo et salemi na commune ya Ngaliema et pa ya apôtre Caleb Diatanda. Vernissage ya livre na ye sur l'interprétation ya ba évangile ya Matthieu na Marc. Ordination ya ba serviteur dédié ya église Ebenezer
présentation ya notable Jimmy Mukendi comme candidat député national na Lukunga numéro 707 candidat député provincial na Ngaliema. Baptême du livre et salemi na révérend Jerry Kabongo oyo a révélaki ba particularité herméneutique interprétation ya ba texte originel ya évangile décortiqué par l'apôtre Caleb Diatanda na ouvrage na ye. Appel ya soutien ya ouvrage et salemaki notable Jimmy Kendi azali parmi batu oyo batiaki loboko na bango na poche pona kobimisa mbongo ya motuya ko bénéficier na ouvrage oyo na dédicace ya auteur. Côté na ye révérend Paul Mukendi ya Canada yende a développaki thème oyo du oin d'huile ma tête avant ko consacrer Caleb Diatanda ko wendre peuple de Dieu oyo bayaki wana pona kofungola bango saison ya sika ya prospérité. Ordination et salemi batandeli ba pasteur ya sika maboko epai ya batata na bango. Nyonso et salemaki na Ngaliema et sika notable Jimmy Mukendi azali candidat député national na Lukunga député provincial na Ngaliema. Ba pesaki maloba notable a expliqué boye. Nzambe alingia suscité bana na ye pour na servir na ba sphère nyonso ya ba prise de décision na mboka na biso. Ya mwana Pambalebele, tuzali kotala, tuzali komona ndenge ko kezali ko kelendeki ma tuzali ko sala tuzali ko sepelate, pambate biso moko tuzali ko pesa force na bato ya diabulu, na ba satana. Tango koki biso bana na Nzambe, tozwa maboko, tozwa makambo na maboko, pe tokende ko servir Nzambe na ba instance ndenge na ndenge. Na kozwa tango na bino mingi te, kombo na nga Jimmy Mukendi, mingi bayebi nga awa. Nazali candidat député national pour la circonscription de Tunga, puis candidat député provincial na circonscription ya Ngaliema oyo esika tozali. Ya mwana na kumisi Nzambe kozala bino mokolo lelo, nazali moko ya bino, nazali vraiment très proche de bino. Merci pasteur Caleb pour l'occasion oyo pesinga osolana bandeko na kanisa ki ozala bala sukate ba occasion ozala ebele oyo tokutana. Nyonso elekaki na ambiance qui toko spirituellement saison ya sika ya bénédiction et fongwami po na Ngaliema avec impact na idéologie. Ekei et Sengel Koeba était léopard ya République démocratique du Congo à Kobeta Bongo na cadre ya première journée ya éliminatoire ya mondial 2026 ba Kobeta Bongo na stade des Martyrs na Mauritanie kuna à partir ya 17h ba Congolais nyon surtout et Sengel ko soutenir léopard ya République démocratique du Congo po ba kende na mondial ya 2026 et kozala kitoko makasi tetombeli bango bonne chance. Rata awanaka NB TikTok moko ya lelo yango yo topesi bino olanda. Yaramba loleki boko tonga motako vimba botika te motako fana matongi so motako na tonga silalo sasa ko vivre pe ya ba leki balingi ba ya mabo kunguti leki na lobi bado misusu gay bado misusu j'ai construit des maisons des buildings les étages de 2 niveaux. Oh, j'ai construit des tours na mbemba. Buka lo lenda pamba. Yana lo panga l'équipe tombo pe. C'est bon. Assistance humanitaire, éducation pour tous, lutte contre l'injustice et la discrimination, égalité de chance. Pona moto nyonso pourquoi kaka bango, pourquoi vamos sous-souter? Fondation Jimmy Mukendi ezosalisa kosunga bana bazangi makoki ya kokenda classe kosunga bana. Merci pour vos alaki ebele ya kolanda édition ya KNB News ya moko ya lelo nazalaki na sengo makasi ya kopresenter bino KNB News ya moko na lelo ngai da bino to mona ni bongo mikolo oyo ezali koya. Oui. Magazine. Yeah. Magazine.
Brazzaville, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino.